yo yo. Bona pase yo mona bona yo. Bona yo soy yo sara bona yo. Sandali boya sebi. Pero bi misinga. Wana ezali pasi aliwa. Na pesi yo meresi mama. Mama na pesi yo meresi yo. Mama tika na kumisa yo yo. Mona pasi yo mona pona yo. Mwana nyasa yo sara pona yo. Nabo mwana usipote pe bosoto. Pe pasi ezalaki kozo wagai. Kutumo ina nzela ya lopitalo. Oh mama. Mama na pesi yo meresi yo. Mama tika na batela yo yo. Ona komi kosala mosolo yo. Mama ngai na kokunda yo yo. Wana seli belisi anzame yo. Mama ngai na kokunda yo yo. Wana seli belisi anzame yo. Ambiance. Ambiance. Sokolingi ambiance. Sokolingi ambiance. Pour l'ex-lavoga mama. Ambiance à motema, ambiance à bolingo, ambiance à l'amour et palmo. Salananu ambiance. Salananu ambiance. Kolongola mawa moke. Ambiance à motema, ambiance à bolingo, ambiance à palmo. Lavoga wangai shiri mama. Exo wangai kale palmo. Nalulio mwana palmo, yakana ambiance. Oh, elingi yo, elinginga. Tunara netwa yo mama. Bolingo jane la boga, kale kato. Naloti bato bayini.
bolingo Marco Kabondo kalekato. Oh, ata yoke yo banzanga ato jali banza senga bolingo jali sukate kalekato. Bolingo Marco Kabondo kalekato. Oh, ata yoke yo banzanga ato jali banza senga bolingo jali sukate kalekato. Arrivé au 6e niveau, là où nous avons notre nightclub. Donc ça c'est la vue panoramique. Oui. La commune de Kinshasa, c'est la là. commune de Kisenso. De l'autre côté là, ça c'est la commune de Kisenso. Oh, quelle vue panoramique. Donc ici, c'est le balcon hein, du nightclub au 6e niveau. Quand vous êtes là, vous voyez, tout Kinshasa. Vous voyez tout Kinshasa. À partir d'ici, vous pouvez même voir les tours de la RTNC. Oui, moi, je vois ce CZ. Oui, aujourd'hui au du fleuve. Je vois Notre changeur. monument des changeurs ici. Lemba, de l'autre côté là, il y a Matete, Sonville. Je vois le cercle. Et ça, c'est Salon. Le quartier Salon, c'est notre quartier. Merci, Papa Anissé, de m'avoir reçu au complexe Imperium Hotel. Vous voyez, suite à la demande du public quinois, brazzavillois, tous ceux qui suivent l'émission Ambiance pour Malébo, le papa Mira Mira, m'ont demandé un jour de venir faire l'émission ici. Papa, Yangwana n'a ponaki awa, pour CPI, ça va téléspectateur dans l'émission, et on a la boîte, c'est quand on a l'émission, il y a mois de mars, quand on a spécial Bamama. Papa Anissé, Nenda Rogope qui top pour mon élève, ils ont un coloté. Oh, ils ont un locomotive, ils ont un colonne à Yango. Oh, et ça, là, il y a PDG Bruno Yala. Bruno Yala, Bruno Yala. Donc, il y a ceux qui sont lobby. Pour la nuit, il y a un centre-ville. Na cité pe, tout ça na cité Salongo. Mwanza Bapese mon solo. Alors, il y a Boaka Yango. A sali complexe Imperium Hotel. Oh, ils allaient na terrasse, ils allaient na restaurant, ils allaient na night club, ils allaient même na ba chambre, bande ko ba uta ka musika ba kukipe ko ya. Le bâtiment le plus élevé à côté. Ils allaient ka ndenge yo lobi bon. Parce que tout ça na 7 niveaux. Ah, tout ça na 7 niveaux. Ça vraiment esika oyo bana salongo pe bana ya
kisasa bauta mipai Bande ko papa mila mina lo bakamini te toke na boîte poto banda émission. Obina ka papa. Oh biso to bina ka wo to sali bana kisasa Ba kotala yo kuna to. Yasono papa Anissé merci mingi ndenge oyabi papa mobelelo na complexe Imperium Hotel amate bana mosinjo na ba invité na bango bako babon ko sepela mois de mars. Papa Anissé, gardez vos émotions. On va comment vous na salina esengo mingi vraiment ko ya mabino na kati ya cadre oyo kitoko oyo mingi Imperium Hotel na night club yango to sepela bino elongo ko émission to mona musika wala ki mirage mais lelo to sepeli boye na bino kati na biso et comme une mirage maman pona bongo pote te ba solo o sepela o binaka lokolo ezali lokolo ezali kaka mama bobikisa ete mira esi papa kena kobanda bongo alobi ambiance pour malebo ebandaka kaka na ambiance kale kato ozobanga teke eza mingi ntango biso tokola soko omoni balakisa moto ya 50 ans ozomona ye agunzama 76 ans eza grâce ya nzambe nakobanga yango te bongo sentiment eza ndenge nini efo bato nyonso tozolengalenga tozobanga so biso tokosa mbula te yo moto okokisa yango conseil ekopesa biso mpo tokokisa mbula wana tosaka mibeko ya mokili omoya moto eza ngomba omadi okomi na suka obandi kozonga epa obandelaki lelo naza koconfirme tozali na Imperium Hotel na cité Salongo na 6e niveau eli kolobaki na bâtiment le plus haut ya région oyo mobimba bongo eza mokolo ya pamba te eza mokolo balingi journée de la femme eloko bamongo journée de la femme eza mpe kaka journée moko te ekozala sanza mobimba yango na papa mina alobi il faut honore bana mosinzo na bamama nyonso ya mboka ya Kinshasa Brazzaville Afrika mobimba Europa mobimba Amerika mobimba mpe Asia na Océanie obanga te so papa alobi bongo oza kolanda ye na Melbourne oza kolanda ye na Durban oza kolanda ye na Jakarta na Helsinki Paris kutoloba te parce que la banda déjà la Paris mira qui dit la femme dit aussi la musique mais pas tout bandane bandeli toko kanisa kondo luseyenga na nzembo moko kitoko di moninga amama moninga wanga iwa bolingo di moninga wanga motema nseina yo di moninga wanga ata batongi pamba bolingo na mabanzo motema mwanga imajalise na yo
Wana ezalaki mama Lucie Eyenga. Bongo na kati na bandeko bazali awa, est-ce que maman Isabelle, maman aza ko Isabelle so azala ya na loko atanga na ete o. Tout est maman. Vous comprenez monsieur. Maman Isabelle. La toute Isabelle nous la maman. Elle aussi Lucie Eyenga maman makalisi ça. Émission de ça, il y a 10 ans, vous avez appelé votre léro. Et vous avez demandé ma caboka. Mira. Okuka. Maman Isabelle. Bongo Lucie Eyenga. Oyokaye. Oyebaye. Souveni ni okanda na Lucie. Baba mwaena donc elekelanga souvenir na ena banzembo na ye donc zeko pesa right ici tangu na ko kula tina komi ko ndenge na ndala rumba tena bali ko sa de loko donc pesa ngese pesa yo se ko pesa no mira soka za miracle village pour le père Saliwa na papa maman obanga te luka opikola oyeba epai nini bana mosiji na papa mobe bakosangana mpo okutana na bango oyo epai tozali eza facile te toza na 7e niveau ya impérium mais mpo na koya eza na cité salon okiti nakomi géomètre te le guide touristique okiti na salongo na station wana siko bali omata salongo ozo nzela nini nzela ya bimsum oyo kaka bimsum moni image ya bimsum olekiti étage oyo komona eleki baétage nyonso po eza baniveau oyo biso tokomisika il faut ozala kaka likolo primacha changer. Vai balança na mode mama. Bima sa wanyo yo. Nai pema domina bomona. Na koya como fazer innocent. Ona komiki wele Bima shabim sumnanga Kai pasele ki motoe Songa anga ilawe Shemili kamona sali o papa Na ekite Tomo kandeli ga ilo juro Bana kamweo Na tubeli ya mama sumu na sengi pardon Kisasa ilinga masora ya bato Eba sherio Oko ya kotenga mapapa Oko ma change Oye magato na kote mama Bima shawa yo Mapema ekomina pomona
nakoya kokufa se innocent. Jedilika mosiliki na ngai nayebi te mbongo olukeli ngai banda o banetode o. Soki likambo emonaki oyebisa yana nanga soki ata amande o nakofuta ye. Onakomiki welewele Dimasha bimsum nanga nakoseleki moto e Zonga hagai nawe Bolingo ekati ngai moto e nakomiki welewele Kutu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond Angayo bimasha na ngai bimesume yolele Angayo bimasha nyekese ma yolele Ekati ngai moto e nakomiki welewele Kutu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka sheri Angayo nalela mpasi na ngai wapi sheri na ngai Angayo bolingo ekati ngai moto e nakomiki welewele Kutu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond Angayo bimasha na ngai bimesume yolele Angayo bimasha nyekese ma yolele makila e nakomi kobela tension Kutu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka sheri Angayo nalela mpasi na ngai wapi sheri na ngai Angayo bolingo ekati ngai moto e nakomiki welewele Kutu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond Angayo bimasha na ngai bimesume yolele Angayo bimasha nyekese ma yolele Natia na butu e nakomi kobela maladio Butu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka sheri Angayo nalela tanzi na ngai wapi papa na ngai Angayo bolingo ekati ngai moto e nakomiki welewele Kutu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond Angayo bimasha na ngai bimesume yolele Angayo bimasha nyekese ma yolele Pika comme un miracle par la base de la na biso na pesi longonya mingi na bato oyo bavanda kana résidence Bimsum tala lipanga ya vrai bayembelaka Bimasha oyo ayebaka Bimasha oyo aza insolo ya Bimasha benga papa bobe Congo kosolanga ye makambo wana toseza bato bayebake olaka déjà Bimsum oyebaka likambo eza kolobana te
Maman Virginie, ce que vous allez à Wayak, Maman Kibuya, na Maman Wagina, Wagina Satramani, nous allons toi. Aïe. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bandeko, balandi, papa, mon petit père, vous allez. Boluka Kamakamboe. Aussi bon jouer. Maman misato yo bandeko. Bazali Paris bato balanda ka message na tindaka. Na lo bakaso zo na émission ko la na bilandela te. Pour oyo na oyo e ko qualité. Landa mo ndenge balandaka. Bongo leo zo landa, so papa mo bi, so ka bobenga, ko banga te benga. Maman. Faut se présenter quatre. Oh, monsieur Dasson, ngai nabengani na kombo ya mama Lusakweno Virginie. Navandi na kombo ya Kisenzo. Isa musika te. D'ailleurs, vous savez qu'il offre un mot à l'exception, esplanade de place au Mataglo, Kisenzo. Mais dans un moment, on dit que c'est un moment casse au télé. Dis-nous, on se casse. Dans un cas, c'est le on a déjà la télévision, donc on a séparé la casse, donc il y a le temps où on a commis sur place. Dans la moment, on a dit qu'il peut venir sur là. En tout cas, dans le long, la casse, 8e anniversaire, on a fait la mariage de papa, mais malgré tout ça, la voyage. Bon anniversaire. Maman, nego oya ebisakinga ebisomo ko tuzana ngokula kalanda ngombala mbala ngana nomona ngatina nanga ngopita tepona kamukona timbatima tayo ngala yara bandamu na to boli ngite na ya bana balanda bamwe ngala na balate ko tani zaki mama ebisingani yamona ko biawa ngena monde na sepenya mira mirage pour la ville de ouvrir la ndako mira mon comment comme mirage maman ze kutala na ete ayo kisangwaye mo yo ko kite boya o bangani Jukema mbote papa mira Juke mwambai mapema mwana mase Nzala mama Juke mama Juke papa olobini kombo bon comment on a kibwila mbuku Petronel Ouvre-moi. Na salaka na kitambo me mikolo na komi na njili pa na ngai. Pana bino mekona. E pa na ngai. Maleme. Mazaka bro, maman mutuni la biso. Bande ko balandia bien sur malego. Omoni bilenge bae. Babenga. Maman Virginie, pona kubenga. Ngana litule kibo tamuso nyetaka. Eloko amutuke ke pona futsanga pa pesa pesa ya tobe. Papa kuna lokoni ngale ni mama ko banga. Nasara ka boy. Para profiter we bango. Tangu na ebi ke na koya na Imperium Hotel na benga ki bai baso benga ngaba za kapembe le pabo. Na prometa ka bino ezate na koya na koya. Basa ni ebi. Ezani wa pour to bali tourner à travers la ville de Kinshasa. So to bino to bazana na côté l'autre côté kuna da côté à Ngalima. So to da côté kuna na koyebisa. Bo mabenga ka deja na zaka adresse. So na nabi kezala prête koya kuna. Mira. Bon les amours ma maman, to vanga to continuer na ba traza kuna. Merci. Bongo para biso moi ma maman to kolo makabebele. Mais to ko sana kuye côté, to ko sana danse. Maman Isabella Sakashimi. Okoya. Est-ce qu'il y a dit que Banzembo Bayemba, Banzembo Basara succès, Banzembo Moko, et Yemba Maka, et Salemaka,
sur la tournée, vous voyez la déclaration, il s'est en 1948. Naïe Moko Kondo, oui, il n'y a pas mais composé de mon âme de Kouane. Qui l'a après ça, nous faisons à Kouane, qui s'est calé, la tournée par Kouane, mais tout ça, l'émission au Bimba sur Kouane, comme on a grandeur naïe. Kouane est originaire de Sibiti, à Moka, comme on peut le dire. Mais maman a dit mango na mandaka. Comme on a dit, au Sangani, au Banda de Peka. Marie-Louise, vous là? Marie-Louise. Oui, c'est moi. Oya Marie-Louise ya wenda. Na yemba. So we will not take a representation of Obina. Donc, Boane na wendo na nzembo oyo na 1948 oyo eningisaka mokili mobimba. Marie-Louise. Marie-Louise, solo ingana yo. Marie-Louise, solo ingana yo mama. Wapi nkombo Louisa, wapi nkombo Louisa. Lobelanga tina wapi Louisa. Louise, nakopala te. Louise, nakotila yo bokila lobi. Louise. Sola pezanga na kobala Louise. Bokila boina ngai na yo ndo libala. Ngai na yo tolingani. Libala na ngai na yo mama Louise. Wapi Louise. Yo kasebene. Bokila lobelinga makanisi ya motema. Kofinga ngai na mayele. Kotonga ngai na mayele. Liko na mwana nde Louise. Ngai na kobala te Louise. Bokilo kofinga ngai pona Louise. Oye bakate bowane bokilo wayo. Wapi Louise. Wendo alingi komona mama Louise. Bongo apesa na bowane o. Happy Louise. Solo bowane bola guitar. Kombo lindanda. Peli kembe wanga. Wendo yoko yo bapamba. Biso tozai na voiture. Biso tozai na bagita na biso. Biso tozai na mingongo ya biso. Loko kima na yenzela kinga kwae mama. Solo pena na yankinde lolaka. Oyo bakonze mbanga. Bakontu nangai. Wendo so. Kachaloge akonde bapenga. Marie-Louise. Marie-Louise. Solo mpenda na kobola guitar. Na bola mbeli kembe na ngai mpe na solo. Wapi Louise na ngai mama. Bola guitar. Danda. Solo pensa bino pa konje ba Louise baninga banga yoka bowane. Akonje ba pe na rinanda. Solo ngai weno. Mama Sala makasi eko mape miracle. Maman Isabelle. Ezebine ya tango yote. Pesa la isolo. Obanda kobina tango nini? Obina kana banani pena na kadra kabila. Kama tana ne pa bokata lo. Ngala ya mwana wenu.
ngai na bandai miziki na ngai kopina na wendo bato bankadranga yali papa Mongere na mama Viki Julian kopino nde na bina na wana kapa nini nakasema yoka oh nubaka makambo isengo bolukaka ya kontre mama bongo wenda tika biso atika bato te tieli na biso ezali na bumu papa Bikunda awanga selankani papa Bikunda biso bonjour makasi pe ngule kosela te fana ya kabino orchestre mobimba kobozala te ntango nabandaki lipopo ya banganga ntango nakoki na sentiment lipopo po okolela bastar tolika nasalaka na wendo pendant 6 mois émission avec son orchestre maboko bandeko bolingi bozwa biso na Bikunda émotion émotion te eza nde plaisir merci mira banza bakomi kobenganga batulanga mpe bango adresse na yo lokutala bango bandeko tozala sasa bamama yoka likapo baloba na mokomi moko aloba boye il y a 1000 inventions pour faire parler les femmes mais pas une seule pour la faire taire. Bongo, papa mi l'a lobi boy. La sangle de mars, ils ont la maman, et tout ça va développer de tikaka pango, balanga zembo, ba segeli, to bosa ngada na mangote. Sans en mars, tu perds la nani. Tu perds Kwame Moussi Jean. À ce cas depuis le 2 mars 1982. Moutombo Bouich, Honoré Calance. Un théâtre, véritable théâtre coméditaire. À ce cas le 2 mars 1997. Sangana Valentin. Sangana yo mobali nanga. À ce cas le 4 mars 2003. Bossou m'a besoin. À travers le 12 mars 1988. 1990, pardon. Vicky Longumba Bessangue Lokoli. Papa Naruto. Moi, je suis Bolombo. À travers le 16 mars 1988. Mbela Namana Vicky Tokutana Tokomsaka Mokopana Vicky. Paul Okamba. Oyo Soto Balon musique congolaise. Oya pesa souffle à Bosso, ils ont acquis pour le Kamba, Wendo a taillé, à landier, avec le tombeau de l'Okowana, la musique comme au Canada, les grands calés à Zuyango, comme ça, la musique congolaise moderne. Mais ils allaient en perdition. Sylvain Titengesan, un grand metteur en scène, un grand réalisateur, a été noté Nengoa. Il y a le 20 mars 2000. Et pour le cas, le 19 mars 1950, Joseph Kassarou, premier président de la République, a été le 24 mars 1969. Cardinal Diaenda, a été le 22 mars 1977. Iéa Likinda, a été André Maboké, la théâtre, la télévision, la radio. André Maboké a sorti ça théâtre, donc sur le cas, notre nyos avec la Londala, Bongwalanga, Londers Production. Et les gens qui ont passé la Ngomo Africa, a été le 27 mars 1996. Tout cas, tout ça est spécial, mais sur la Nicole, le Colazori en Luanda, moi, il y a cette documentation, pour ça, on va et donc, Clary Lutoula, a été le 31 mars 1985. Mais comment pour Aïla Bin Tumba, vous voyez? Attends, c'est pas la liette.
Oui, pas qui était. Emoro. Emoro a été sur le 17 mars 1992. Na basusu mingi batika biso surtout so baza balanga nzembo baza bato basala mathéâtre mafete bayebana ndenge kolisitete kobenga papa move pote kombo na ekota na palmarès mbula na mbula tokanisaka bango bongo te bongo tokobina nzembo moko esalaka mpe succès kala ya mama moko atika biso kala ndeko mfumufila nga na bengaka élite peuple ya moko Brazzaville oyo azokoma babuku ndenge na ndenge mpona musique aréditaki yango titre mosusu te saza ba mama titre ezaka mama e saza ba mama titre ezaka mama e Nalanga nzela